Ouais, balandi ya FM Fondation Maloua to le labino tout fort nzamba pambola ya pesi biso lelo mukolo malamu to koti 2022 année ya sika vraiment esike zo mieux netando ikizo kolanda biso na nzela ya Fondation Maloua FM nzamba pambola vraiment équipe mobimba ya Fondation Maloua et pesi bino ba mbote ya 2022 et tombeli bino année malamu na mutu nyoso koyoka kimia na nzambe batela mitema na biso moko abimisela ye ba capacité oyo ezangaki 2022 nzambe adressé yango amona bonheur asepela na libota na kimia et na ba famille ndeko nanga na zobetaka masolo ya vindenge zalaka mukili eza problème moko foko yeba toyela nini ba périmètre ya vindenge na lubaka eza ba difficulté mususu to beteli batu ba kotikela ko comprendre tendenge motema na ezoyoka be shako batu bakutana nango mususu to pesa bango faute peut kutami na nzoto na bango mais soko landi bango moko ti bakutana be sheko wana baza ba innocent akanisa kandenge mususu apesi confiance akende boy edindi na mona mutu apesi confiance na mutu atindi mbongo basalele eloko moko azokosa na telefone ke za bongo ye moko ya kotala boy ndenga tindela ki mbongo na ndenga moni ekokani te na mona mutu mususu akenda libala oya babengisa na poto na mobali to mwasi achaki asepeli akende bakendo kutana ndenga kanisa ki ndenga moni différent yango mona lobaka chaque fois yo moko kolo yo il faut ko luka koyeba ninyo yo lingi pe tungisa motema na ote atana malamu to na échec na mona pe mabala ya profit oyo alanda pona bomengo na kati mala lesi na libanda bazobetele maboko na mona pe mabala mususu batu bamona ngo mabe na mislo ko leza mabe ndoko na kati kime moko kuta na kati ya libala batu na musiki bazomona molo kwa batu bazana makame bango moko na bana bazo sentir que toza à l'aise mukilo ndongo zo mona nzambe nda pesi biso makoki ya kokoma lelo bomengo moko te kokomisa mutu paka soki nzamba signé ordonnance te onuna longola confiance na makambo etali mbongo lingande musala oyo kobimisela mbongo yokanga très bien na lobi boy linga mbongo po ezalaka mbongo e résoudre makambo mingi na mukili mais ko linga mbongo te ya komona ozwa sa otoka na musala moko ko rembourser po kutana nango o 2022 tika mi molimo ya kotelemaka na coin pona ko kalaka baninga o za lokola bango bazoke ndako débrier yo tika laka ko senga lokola manager longwa ne kiri ya makambo eza lokola songi ya makambo etali yo te ochaka munoko poso ke peli moto balobi yo o wanga na mopelisi déjà moto landanga bien 2022 eza année moko mutu tout maile fesonga na mutu ndeko nanga nazolo ba chaque fois mutu pamba na vie azalaka te yokanga bien bakoyi ko considérer yo te po ba monique nzela classe pa na yo ezate to koti 2022 ozo kamwa te ke batu bazaki na ba projet malam bazami na hôpital na chichar bato hôpitalite hôpital musu muta kota ezandenge mukile sengi nzamba ko tindike na maladi ya bombi po mupepa libanda eleka sima ko bika azonge na makamu na ye batu nyoso bakota prison bazaba tabiyo mate mutu mususu erreur asali ti lelo zaka na prison akamwaka pourquoi na sala eloko oyo batu babambele mabe po bamona faute mais ye moko bakina za innocent erreur ya kwiti ya likambu ya accident o nazolo bande tinda kutama na place ya mikuti nzambe témoin sunga milimo ebika yango nazolo ba 2022 ndeko nanga mwasi kozala presse na libala te po muninga bali zela tana yo kokende libala ya presse te po moni mobile la tseke ma $10.50 oyebite ezana mibali misusu ba se soulageaka na basi mususu oralo bakengana mwasi nanga tozana conflit na lingio kaka pona l'exalaire po mona ngana ndako mingi te mais akosio na lingio tango komi pesa nzoka nde na kati ya libala ko timbela ki abota na mwasi mususu apesa confiance kuna bokomi mibali or ezana basi mususu balinga kibombanda te andimya nda mobala mapapa malingi aza ye moko kyakende libala o basombele mutuka ndako bazami bale misatu ba conflit ni nazo tirer les soins nazo ba ke 2022 ndeko nanga zwa mayele tika buzoba wezaki na 2021 ememaki on échec longwa na lokumo batu bazobetelo maboko na kati zo sentir que zo marché te kota na ba sentiment ayo moko yeba o juste nga kolonga fona sala ninyo ko pesa nga raison ba chola ba seka menga moko na zanaki na kimia nani oya boya baboti na ye ata batanga te nani oya boya famille na bango ata bazaka na kikuku lopanga mobimba ba chola bango ke ndako na bango ezanga ti na mbula matanga badindaka mais le kola to koma batu to bima na ndako na to lia to kumisa toujours papa za la mabe aza na mbongo to te le kola botanga na ko pese valeur mais ezana ba jeune garçon na jeune ba fille mususu bisengo mukile kota bango na mutuba wanga na ba parents ba bota bango likola conflit ya supériorité na infériorité ni na lo ba wana ndeko mususu komona atanga akomi na ba camarade français na anglais
akomo kene ba millier moko et la section promettre vie ezao quartier a outé mabe ora lo bango abombaka ba parents na côté ba boté na ba commune moko reculer ora ba ki ba parents ba botanga bango yeyo eza faute na ote yote muto senga ki oyo na nzela ba parents wana lokola papa na mama batanga te lokola papa mama bazana vie malonga te ndoko bomba pa na bino ezana misusu ba lakisa bandeko misusu o bazana mwa vie ya bien de ba parents na propre ba o ba bota lokola bazana tina te awanga na bango ndeko nanga tu wana ato lobite na mutema ifundaka to komi na système oyo to luka objectif na ngati na rompe ko bimisela nga nini to longa na ba conflit ya kalo ezaki na 2021 20 na ba 19 o eza 2022 année ya sika tozano na janvier chaque mutu taye mentalité loba siko non buzoba na ngele kaki mingi na tellement ki na coin pona ba dame et foutinga rien ninyo na ko sala ta boutique to na tambisa ke loko mo ko pesa nga 100 francs pona suka na ko ma pe mutu atana ce principe tunyo sauter mwana na ngana mwasi na famille na ngaba mona kete mutu pa bimaki awo yako tozolo bao église bote ba ninga ko banga nzambe na ko za ba courager ba kikumbi ko kota ka maki to zela ko bonga lokwa promesse yo prophétie to zela ka lola lokwa kikumbi te na zolo bango chaque fois vraie église eza motema mutu to ko yiko tonda na ba verset bible na munoko mais ceux qui to tamboli na ko banga nzambe te ata ba prière na biso batu ba yoki to ko zalo kumu abato libanda po ba ki makile la prière mais na vérité to ko tika ko za na nzambe te po to sindenga lingité eloko zo bo église lelo na loba wa nzambe témoin influence ya ko sambela intoxiqué baninga te nina loba pourquoi batu mingi ba prière ba koma ka ben poli makasi koleka bato ba sambela kutu te o remarquer bozana lopango moko ndeko nanga yo priaka ba yebi yo tongo poko priaka mais muninga uti ko bota zana mwana bébé bokanga na ba porte boza ba locataire tango priaka et généralement na ali la lilaka tango yebi sio ke ndeko nanga tango priaka na butu be na tango prier ma lembe to zana mwana bébé bota misika pardon o te eza envoûtement moli mwana bébé za nzambe te soka za mwana nzambe fafa na nye ma kelele ponaka te na mwana soki za nzambe to nzambe te mama na wana ndeko nanga mobalo zo tiango sujet ndenge ni yopesa baninga opportunité ko linga nzambe soki yo moko prière mozana comportement mabe eloko balobi on eza mabe te baboti mwana bébé na quartier makelela mutata so ganga to zo yembela nzambe to boy e ko gêner bébé tambola ne kenge prier malembe po mwana muninga za prier no nzambe ko boya te ko ganga na mabonde ne pas dit que nzambe exaucer yo yokanga bien yango na bisino kino o nyuso yokanga pesa yokanga matoi soko to si nzambe na bosembo koto tambola ka yo moko batu bayebite bangela nzambe kuna koya ko banga nzambe te na église po moni batu ebele bando ganga ba verset ko lobaka comme si mutu malam vraie église ezaka na miso batu te vraie église eza na place ozalaka yo moko mutu ayebi yo totali bosona sima na yebani te na sumuka to te ndi place nzambe atalaka mutu na loba polele lelo na zolo ba chaque fois 2022 soko ya lipamboli na to monite ko zala pressé na yebi ba joueur rebelle ba comme ba titulaire une équipe après avoir que cela même 5 ans azara une équipe mabeta raté même match ya amical ba chaka été même coach se pleka matin na terrain tangu tala na ebimaki sango na ekenda makasi ko ba joueur ba une équipe na ba sala kombo ba ibana lokola été yango na zolo ba na vie okoyi ko banda match ne bandeli na sika ba photo ba kangi mais muto azaki remplaçant à côté na 2 minutes ya suko na 87 bio ya che kombone ke sangwa yebani partout mais vares ne polité tango akoteka na centre ba pesa ki a che coup de tête be kufla betaki yenda tombo le coup mieux équipe okoyi ko za l'échec na vie mais nzamba se pression ko likaba to babonga ki avant yo ko chola ka vie na ote otango tanga te ko bongeza courage na chanza mena mutu opianga raison tanti nanga ko lenga ka te o abota mwana tata na tata moi si kitoko beti le bala ka te non bokoti nanga libala précité pour baninga babala bongo bali sanga na loyenge na mobalo ngamo moteme lingi tata sana mbongo linga mobalo moteme lingi mama okonyoko matepo conscience nezo la sakina lingi est bien keba na mabala bentere za na danger ya omoni 2022 bo changer ko finga ka frère ronta za soulard po amela na mbongo na ote frère yepo ko kota na sa drink te po kima makam affronter vérité biso tout olikana ba milangwa mais yango temte za solution vraie solution au 2022 tombo ke la yo beta calculite age poussani nazana ba sero ba kola natanga te siko vina ngeko za ndenge nini ndeko na loba chaque fois ko koma mpaka eza pete mais pour nous na ce n'est pas donner n'importe qui vérifier na ba quartier o mona ba koko ebele na balabala so zo leko mona ki papa akola mais kota na balabala vérifier ba papa mikolo na ba koko batikala mukie pona biso ki ko koma mpaka ezaka nzamba signe ordonnance a to koti 2022 so tali mutu mususu ndima ita kokota
bato to tchaki kaki bakokota nzamba tiki bakufa bato ndimaki te bakokota te bangonde bakoti comment na lobaka chaque fois mutazanga docteur kolia ne kutu ya mami oyo kokutane na maboko nda kolia otali place kolala litoko moko soko tali mawatro ezana be ponge musu ba benga ko ponge kende kota lala modèle ba kincheko eza kuna zamba kute kosa nazo ba no vérité mais soko tali mutu na tongo courage comment mutatambola chaque jour makolo ba 10 km ba 15 km mabela raté par rapport mutazana mutuka tongo tipo kwa fièvre l'air nyonso nzambe soka che loboko eza grâce ya moni période toza longwa na apparence ko se pressa ba tuté ba betelo maboko c'est pelisa venir na yoba chola mais ana tout droit nzamba ko peso lipamboli o eza 2022 concentration ngeza na musalo na salaka cholanga sekanga manfu yana mutu moko pesa nga valeur natanga te libanda na kozala illettré kombo nanga na biko komate mais famille nanga bako boyanga te yaya zoba salaka te côté to kokene yana nga yeyo côté to kokene opesa solution ya on a ba vérité moi ça boyanga te pona tanga te chaque vie yana catégorie nango kutana mutalingi ko likandengo za yango mo na vie ko cholaka te au 2022 espoir ba wololanga te kwanza mbatinga na ko malelo se kalinginga ba supporter ata bo wololinga ce coach atinga na 6 match na vrai joueur en 2022 conseil na zo pesa mutu tuwa ye mutu kimia ko forcer vite mais luka vi oya muninga ebecholi bakute ko baateke ngana ko malokola ye te ye azina ndenge na ye sala nzamba ko kisela o paro ebongamela pona yo depuis mukili salima au monde à l'aise soko so ma vie na concurrence danger sala rivalité ko performaliser donc on maximiser yo moko lukela o yo na niveau que na sala o makasi nange ko pesa ngam konzo na ko matina rond point au monde ko pile makambo ebele que soko so ke na vie ke ngafona le kaye ngabe te ko ba rapete ki a part ngam mutu muso azate nzamba azana makambo ebele bombo elekiyo exemple na ko pesa yo tala bible moko lo bagini seigneur na batu nyonso bandimela kayo tikalika ngamoko nzamba baki tin bazana nous 7000 o bafuka meli balte ko beta katolo te ke yondo leki batu nyonso conseil na zoloba na visa na humilité kolo mukila sala biso nyonso comment fa sala likama ba atuna ka ba anjinaye to sala mutu tango ba to sala mutu so batu misu ba boya na lola nda sala ka mukili to atika pour moi na ke humilité précède de la gloire tika ka ko beta tolo ebomisaka beta rande mu Congo ato moni muninga zanga tina apuya ka ene ba capacité za nango au moins nzamba ko pambola yo ko chola ka pasi muninga te epese ko la formation moni muninga ndazo kem mais tala yo nzamba sala o grâce yaka na souci ya batu pimelanga mbongo mais bomisanga maloba malamu na ko pesa confiance pa na yo conseil na zoloba oza 2022 eza anemoko ekenge ko betela batu ba difficulté vie na ote otanda vie no lokwa liputa ba ko chola yo tambola ne ekenge franc mais côté ko pesa bunda ce que simbite vandanye ko lo bana baninga so teke na zo souffrir ba ko tambusa lisono lokwa mokele la solo yo oza 2022 melangenge maman soko sana mobali ko trairi yete longwa na ba caprice ya vie o mi marapsana ba difficulté ni ngina loba izana ba fille belé ce mobali komi piaka bolingwe kiti o banda ba mécontentement même na kati ya lupango bofandi o komono ke papa fase ko toka mai na pompe bututo zo santika danger tant ba tuneza ninyo ah mama tika libala na ya na ndimate yo le bilibalo yo ndimate mais tant mobali simbisa ko $300 simbelanga tango liaka ngoto silisa afunda wapi mbongo mobala koma kofuta ndambu $300 soka tuni pesa nani et pas na bino kabate famille mobali pesa te eloko malongo sombate na 300 mais osilisa mbongo nyonso mobali pa boya ko lobaka soka revisoti na famille na ba komono mwasi mabe mobala kanga mutema mais to komi na bonne fête ocho leka na Noël na décembre oche mobali mal à l'aise mobali obike mama na bundara na décembre libabe na zimbongo te orosa la calme okante ba souvenir mobali ndenga pesa ba mbongo na ba juin juillet otuna ko tuta simisa ba mbongo na décembre kaka likolo fête mukolo moko komi ko che mobali mal à l'aise ko benga famille kwa sange kwa ya matanga mwasi andenge ni nyoyo umande bosila ko confesse na mitema mibali ko botana mobali bali beneza ko kanga ete hein mobali faut soumission mobali nyoso tatanga tanya autorité ne bebate soko lingi mobali to si ba classe ça na se autorité mobali yango na olo ba polele bolinga ka bala tabino ba alliance mais ko tosa mobali boyebite ona zolo bawa kitoko bomba kabino te combien de basa kitoko bazali banda bazo waya waya moi si mususu ko mone pendo bite moi ça solo yeyo na vérité na mobalité mais na misa soko sala ko la bala combien de basi ba che ba alliance ça ba bala pona ko bata makaki ya je pousse ni nazo batama nazo bano ba polele ndeko nanga kimia et kinyo so tokuti na mukili okoza bomengo tina 100 soko zangi kimia ozaka mal à l'aise
Si vous avez un problème sérieux, vous avez un banque, c'est une musique, vous avez un mabe. Mais si vous avez un kimé dans mon thème, vous avez un collet, vous avez un gangi qui a repentir au kangamae, vous avez un d'autres causes qui éponge. Conseil n'a pas ça yo. Na vie, courage. Cause rabilela le laté, oye les cas. Ko banga tenenge ba nyokolo na ba famille, ezandi ba kembi so poko ma challenger. Soda oya zaka mawate na guerre, oya nyokoma mingi na entraînement. Au moins on a couragé. Au moins na vie, linga entraînement makasi posta de comme pepele. Oya linga entraînement makasi, a comme ça terrain muke. Non intimité comme ke pamba. Yo on a vie, oya 2022 ba couragé. Le mwana ki goy goy, pesa confesse nos sala. Yo pe mutabisenga senga 2022 vive kana maboko abato. Au moins ndeko nanga flora zo sala mbamba le 22 le 28 asa pena makamazo sana na vie o yemuka sana ngona mutu abeteli binote makamukutu yemuka zo sala tia zo mambongo oyebite ni zo kanisa pona vie ne tel mais ya yango bota na famille zangambo oncle babong sa oncle kalera fait du mois mais ce que ça Pierre bika na ngote ah John na yo o changer langage et ça le la basi misusu ce que ça na mbongo faut que ba combat bimisa le quoi ba combat novelas. Mon amour, ton tien, on a pas combat amour. Il y a des chéri micro na pia kapa moyen. Johnny, Florent, yango zani. Quel ba manquement, maman. Mobali mokota linga autorité na esamba, surtout libosa ba bokilo. Obotina mobali bana. Mais na famille na yo zo livrer mobali le quoi mutu moka za mopaya. Ba ko pese valeur ndengini na famille na bino. Nazongi la rappel na lobaka. Au moins na teki mobali asi la valeur na famille moi si attaque fête ya bana basi. Ya famille moi si. Abina ratin basi msake bana balala. Yeka ko bondela. Nazolo ba vérité. Maman, au moins na baleke mobali bandima ko so etinde mobali te. Au moins na kati ya fête baninga balena basani ya mbele mobali bazo kota na cantine wese na mayo msazo ba. Nano nga asanzaki ba torchonner. Papa que le truc le mobali sukola maboko. Au moins mobali bange balé ba soso bokoyele ba Thomson ezika sika mitu bange ba bwaka ba kongolele ba kitele na mesa na pondu na pilipili ona so bano ba vérité au moins mobali zo pota na forma sangulo kwa mutu boto panza matanga inda kutana nango ba biloko be pona nini ana so ba yokanga bien maman comment ko livrer mobali na miso abano yemo kwa boti c'est écran mobali tikela ka pa tata na mama bana ba ebaka te oko sona na mobali tina 100 ko bimisa kama mobali pa bana te ko komisa bango ba mobulo avant. Surtout moi, moi, c'est à 14 à 13 ans. Si on me dit que papa n'a tiré le gonini. Est-ce que papa n'a pas un bon d'abord? Au moins, moi, on a que nous coûte un mobile à la cabine à l'ingémbang. Surtout, bah changer, bah tirer bambon, bah dollar, ou bah recevoir. Tant que les camons ont bengi, on a goya. Point ni ma mère senga papa ça un bon tout. Moi, on a cam. Comment papa ça un bon t'es jeune garçon na quoi un bon isaïe. Conseil na zopé ça. Botia vie calme, civisme et les cas. Botangi na bino bozana ba français mais boyebi civisme te. Sagesse a robomba mukile zate. Pourquoi ba mama kala ba tanga te me ba bomba mabala na bana na famille ko ba basi saka classe. Bino ba fia lelo université bino, français bentelo, olo ba boye bino. Tant bo so ba détail yo ka 69, 74, 36, ba tchaka bino ba toche les réunions so bosi saka ba classe ko le kana ba pimpi na ba siffler na ba mituka. Pipi mais bokota na sagesse ko bata la vie boyebité. Ah na zoloba na lobi mabete. Nzamba Pambola 2022 zonga giga tika minene mi kitisa Nzamba Pambola vraiment Israël qui a bino passé John Tolia pété numéro nangati boyebi plus 243 84 75 18 112 ce que l'homme qui la zongi tende tokutani balasima balandio sur FM TV Fondation Maloua to le labino to fort botika la mala munde tokutani balasima merci.